bandeko ezosala penza pasi situation ya Leketchu. Leketchu azo passé ba moment moko difficile mais azosala neti batu bayeba te. Bozo mona chez Panda village Mpanda eza ya kokangama bino bozo mona kaka neti siti mutu ekangami meza bongo te. Ezali vraiment likambo ya somo ya munene ezoleka na vie ya Leketchu. Yeko azana bana membre te. Yeko azana ba mama autorité te. Akosuka wapi? Kaka na ba boss? Non. Leketchu azomona pasi ya pasi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa na sala émission moko tangu Leketchu azosala village Panda. Nalobaki boye Leketchu azali mwana te maza papa. Aza jeune producteur te maza papa producteur. Et puis nalobaki lokola aponi asala village Panda. Et bongaki aya poto to abomba bambongo ne aluka likamba kosala. Mais lokola asepeli na village Panda. Fo yeba ndenge asali yango. Fo à partir ya 4 mois, 6 mois, fo kotsela mbongo, azongisa mbongo oyo nyoso abebisaki na oya kozwa. Na lobi bien. Na lobaki dans 6 mois. Donc soki village Panda et bandi 4 mois, suka 6 mois, mbongo tout fo zonga. Pe a gagné ba bénéfice. Wane la kisi ba faire ne ezo marché. Mais si koyo soki ekoksi 4 mois, suka 6 mois. Azakaka na niveau ya mbongo, azalaki nango, ezo kende kaka bongo, elakisi, ezo kende mabe, pe eko kende mabe, azo riske ezala bongo. Mais si koye salami bongo te, et salami dans 6 mois, je crois, et yé ko so ba problème oye zui, batu ba bundi, ba panzi, bomoni makambo lekaki. Avant 4 mois, tona 4 mois, et zwa yé moko azwaki problème ya mpasu. Elingi koloba, village Panda, et marché te eke mabe. Eke mabe ya mabe. Sikoyo, na kati ya mabe yango, Leketchu ndenge azawana bandeko. Bokanisa teke, village Panda ekangami azoluka abongisango. Oui, azoluka abongisango. Mais village Panda, ndenge kangami bongo pona nini azobongisango mbangu te efungama. Pamba te Leketchu azana mbongo ya kodepanse te oyo ya modèle bongo. Soka dépenser mbongo bongo Leketchu vine nyoso e mbongo esili pa koti banyo. Alors Leketchu sikoyo ndenga zawana lupangu wana eza ya ye te. Afuta garantie bandeko. Donc afuta garantie a luarango. Boyebi ba garantie na bino ya Congo ya inane. Elingi koloba. Musala Leketchu asalaki. Mbongo eke na mai. Posoka kobandela musala elakisi oyo to abebisaki wana. Soki ba 10,000 eke na mai na 0. Sikoyo garantie na ye apesaki. Ekei à 0. Ate tikali quelques mois. Jamais à récupérer mbongo oya futaki garantie wana. Soki village Panda démarrer siko. Loba miracle ya tata po miracle ezangagate. Donc Leketchu azana difficulté moko yako sakanate. Nelongi azolingola kisangote. Bokanisa bien même temps village Panda démarrer.
Lekechu akomaki na bolembu na Congo liziba. Na chaîne na théâtre kutuka mwa bien na Leke TV. Bakati ediminaki. Lelo bakati ezongi bomoni ba view pe ndenge kiti. Elingi koloba Lekechu akomi sous la problème côté site na ye. Mais sikoyo gloire à Dieu. Na site na ba site na ye azo bebisa te. Kokotisa nde mute dimine akomo kotisa muke par rapport azako kotisa liboso. Mais azo bebisa te, et ça très important. Azo bebisa bien sûr na ba frère oya salaka ko futa batu na ye banini wana eza logique. Mais na oya village panda adindi na nkelo na kanisa boyibi nkelo kelo elakisi kelo libulu moko batimunaka mai etondi kuna ya mvula to mai boye kocha na kati sima nango bofungulaka bobendaka mai na kantine. Donc ye asali nkelo siko nkelo ezanga mai ezakaka na ligorodo moko na kati kuna azotia ligorodo wana pe fo ezala molimo ya bato ya théâtre. Bien sûr nga nazaka contre bato ya théâtre te. Mais tangu Lekechu azwaki mbasu na yebisaki ye a suspecté ba chroniqueuse te. Bien sûr bango pe basa ba suspect. Mais bato liboso ako suspecté na lobaki yango bien na Lekechu. Bato oyo bazana ba terrasse côté kaka ya fungoli terrasse. Na ba o bazana ba bar. Na ba oyo bazana nganda malewa. Ba suspect numéro 1. Po bakoko lingate eloko muka kufunga maona. Sepanda. Bato bako liaka ba melaka. Bango pe bazawana. Donc conquérant mosusu ye. Ba suspect numéro 1. Bako wako bwa kilembasu. Suspect numéro 2 na lobaki na Lekechu eza bato théâtre. Parce que tango sali Leke TV obimisi pe ba comédie belé pe ozo yamba presque ba comédie nyonso na ba oba yebana na ba oba yebana te succès wapi. Siko sali ce village Mpanda bazolo taneti théâtre nyonso ba dosala na village Panda ozune sika ozo progresser okokanga monde théâtre tout. Siko bata théâtre obaza babanda kala baza na ba groupe na ba oya ba jeune lokola yo baza wana sikoyo baza ba président na ba groupe ndenge na ndenge yo mbala moko ozo kanga bango tout. C'est possible bazala suspect numéro 2. Suspect numéro 3 nde kaka ba proche na yo osangisi pe ba chroniqueuse mais ba chroniqueuse bango bakokolinga malheur ya Lekechu te. Même à oyo basalaka rando na ye po avant basala rando na Lekechu fo Lekechu azala mobimba. Donc chroniqueuse a profitaka na Lekechu a profitaka na ennemi na ye ou bien chroniqueur Lekechu tango Lekechu aza mobimba zo dondwa wana zo profiter na ye po apopulaka ye asalelaka ba rando azwaka ba view. Mais soki Lekechu aza ya mbasu avanda zo bela chroniqueuse akokotisa eloko moko te. Kombo ne pe koyebana te po ba chroniqueuse na ba chroniqueur egali boyeba ngai nga pe na yeba bino ba code eyaka. YouTube kutu bakipaka te po mbongo akofuta ekoka bango te. Yango wana Lekechu bazane besoin mobimba pe na succès. Mais bato théâtre te. Bato pe bazana ba terrasse pembeni balingi kutu bayoka kombo wana te. Mais tozolobela wana te. Tozolobela Lekechu abebisi mbongo. Tisiko azo konye ko bebisa mbongo. Donc bosala neti Lekechu azalaki na village Panda te azwi mbongo wana nyonso akebwaka ngo na libulu. En plus esili bongo te afutaki pe bato basalaki wana. Donc Lekechu ndenga aza wana asali perte moko oyo akoko somba 4207 atindi mbongo na poto to sombeli ye to tindeli ya de douanier pezo bula yazo continue kosala kati na ye na Leke TV. Mais na yebi pete tina nini Lekechu akanisaki na bien te pona kosala village Panda. Po tango kati na ezo kotsa bien na Congo liziba. Leke TV ezo kotsa bien azo salisa ba théâtre biloko ebele. Yaza muta théâtre te yaza li producteur nenga zako benga yimo jeune producteur. Nga nazo benge papa, jeune papa producteur.
Yangwana le kechu azana difficulté ya kosakana te. Ba oyo basungaka ye bo matata volume ya ba billet. Po azo kokoloba te po ndenge bosungaka ye deja amona ke koki. Siko pe azo mona ke koki, mazana problème. Bokanisi soka zaki na problème ite. Ako tika 3 mois penza ezo sala te azo kotsa mbongo te. Loyer ezo kendeka ko fele boy. Soka tali oya baby saki avant nani kaka bongo azo récupérer ngote. Nini confinement, couvre-feu. Non, eza bongo te. Batu bazo continuer ko vivre. Le kechu azana difficulté bandeko ya kosakana te. Sina yebisi bino. Oyo nyonso alinga sungaye. En tout cas, bo hésiter te bo sungaye. Boko sana liboma te ndenga zo sala boye. Chez nous, na palais, na lemba, ba beauté zo dégager bo kipe wana te. Ba sourire wana bo kipe te. Azana sourire parce que aza mutu moko amona makambo nyonso normal asekaka na ye ndenge papa robo azala. Mais côté économie, oui, azali yako kita. Bo sungaye azana difficulté kuna. Physiquement, moralement, azanek toujours bien parce que mesana kozalane toujours bien. Et il y a la bouteille na moyi azane bien. Mais financièrement, azapenza na ngambo. Alors, o azana posa na ye, les ketchwa zala, ndenga zala. En tout cas, bosibo yoki, makambo nga na lobi, position azali. Po ye moko, akoye bisabino katite. Oyo nga na sali, ezande kati ya le ketchu, lekelek. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.